bana poto bana monde entier fanatique nyonso ya la fabuleuse de la presse. Donc ici ça cité et puis la visibilité et vitesse ya makasi obino tout bozela la raboso ba information ya République démocratique du Congo na source moko ezali fiable et puis na ba journaliste professionnel. Donc on l'a ngamongo Josephat Mwanza pourquoi pas na Priscille Igwe de la presse. Merci si tu as mon combo s'abonner massivement na Feza TV, donc www.feza TV, vous ne tirez pas dessus, faites-nous confiance, de tout le bango toujours, abonnez-vous massivement pour bonnes informations, na temps réel, Ernest Obolingi, Bokozwango, toujours ma journée c'est professionnel, Oboye, Bipé, Obomesan, Komona, Nicolo Nyonso, Naba, Nabino, donc, Nanabino Tokutana, numéro Sika, abonnez-vous massivement. Quand était ça bino awa toza matanga ya mama biso mama Pauline quand est venu boso mona na pousse bon pemeli ya mwana mboka makombo ya Roger no pese na bonjour Roger. Bonjour maman. En tout cas ton moni présence na yo awa to ebite to ebike oyebi mama Pauline parce que yo za di domaine na makambu oyo oyebi mama lelo te lobite j'espère eza bongo non. Mais ça bongo maman Pauline Kabasele, maman Pauline Dekane. Moi c'est icône ya musique à Congo. Pepe Kale ya Mpanya. Bakoko. Ndeni toi baete. Bakoko. Tebi que maman mais n'habite sous dans ma bonne souvenir à maman ou comment? Ba souvenir à Kitoko. Maman Pauline azaki fidèle. Ya on enseigne à payer opposé à la bongo hein. Surtout na mois de la femme on tout ça. Et ça facilité mon balati kayo na âge moko fleur. Azaki na nous gêne. Pas koufi pe kokote ara gêne. Azaki pe na droit azo pe sur mobile mususu. Mais maman a gardé fidélité dans mobile na 20 ans durant. 20 ans. Azaki toujours fidèle dans mobile na ye. Aninga ko sambu sambal na été. Ke na niveau ba ba ki ona ke kita niveau. Alinga yonte ti lelo liwa yango pe bengie alandi mobile na ye. Souvenir à Kitoko na tika na ngwa po passer ba musicien mususu bazo sambwisa ba musicien infidélité. Lelo a lobby kuna donc lokola soda. Lokola soda musa les obenga partout. Mais maman Pauline fidélité. Merci beaucoup mon mboka Roger en tout cas la réponse na Kitoko. To mo balali maman na kati ya combien maison communale ya banda. Na kanda o mero to tuna ngali kamonte pona na kanda. Eloko benda na kanda nde ya ngwana. On a kanda pour ni mwana mboka Roger yo mo lobeli ya batu lo baba yimboka ba yo pour ni ozana kanda balali maman Pauline nous vous rappelons que on a commune ya bandal ko to balali bongo maman na biso mais loba vérité to ozana 4 bibembe mobimba moko yango mususu ngwana donc kanda na ngane yango wana grandeur ya maman Pauline penda grandeur ya mwasa Pepe Kale bakelele na maison communale soki mbule bandi awa toko pakata bambangu don esika kutu ya obata mezate eza bien te accompagnateur de Fabrigas akufa balela na sala munene directeur na biso Yanki Mpouy akufa tolela na Asanef Moni production secrétaire général na biso akufa tolela na Fikine ya danger ya Gaïa et bon maman opena moi si un grand artiste bongo balele awa na maison communale. Pourquoi bongo? Pour nani bongo? En tout cas Pepe Kala zali na bato bela yemba ba GG Kalonda ba somida ba komba minene toyoka na kom na ba disque Pepe Kale bozala pipo bokundela biso maman o na valeur ya ye ba kombo minene Pepe Kala yemba na mokili bozawa pi botiki mwasi na ye bagelele na commune maison communale na Tsanga soki mbule beta to parta bambon yango mo ba musicien belé ba ye mais moi ba kota ezate ça va peut-être manque ya mbongo bien de mais yango na utolo baté manque ya mbongo ministère de la culture soki bosalité et bongo ba mécène no Pepe Kala yemba minene na loba ba kombonga na remarka ba GG Kalonda ana poto batolo ba le PDG somida ba kombo ba Gigi Madimba je crois kufa mais ba kombo belo Pepe Kala yemba wana bozaki wapi beaucoup de biso maman on a ba honneur
Non, si ça va conduire pour la nécropole, on est rien. On est rien. On est à Wessica Tolé la yé. Fallait tolérer dans la condition. Ma mission sera bêta. Bato théâtre ya. Parce que Agi maman fidèle. Fidèle. Dans le long, Aza Atiki. Et là, moi, l'icolo. Donc, marque fidélité. Oh, moi, ça goes en ango. Moi, oh, voilà. Marque fidélité. Oh, moi, si. A goes en ango. Yango maman Atiki. Merci, papa. Moi, le papa, moi, l'una, bon, la balipo, ta oetika, lipo, déjà, et salamine habité. Ma condoléance dans Master Nabiso Fiston et Ampagna. À l'écap de la maison mère, les lois c'est pas Fabrigas. Ma condoléance dans Mami Mvoula. Ah, Mami Mawa. Makanisi Malekinga. Boutou, nala la terre. C'est pas un cocanisa yo. Mvoula nanga. Mvoula. Au Koufeli papa. Maman est soit accueillie. Mami. Courage. Nzambe Mtazali, père des orphelins. Nagansi Otika Binote. Arobate la Bino. Taba Misande Batelemi. Est-ce que mon a mis ce grand animateur Rwandaka? Maintenant, Temi Logola Ngembo. Ba mission sur Telemi pour nini. Place au vent des arts. Mission au vent d'Awap. Tala. Yango moto ana kanda. Na yope muta presse. Na yope muta presse. Aïe aïe aïe. Merci beaucoup, mon Mboka Roger. Vraiment, quand on était avec Bino, on a passé un bon peu, mais il y a moi, quoi, collègue, moi, on est de France, maman, on a vu ça aussi, comme ça, qu'on a passé. Bonjour, mère. Bonjour. Mais tout le monde, on a maintenant, tu as vu qu'on a camarade et fiston. Tu as vu maman, de pas bien de loin. Non, de loin. N'habitez les bouquets, ça on veut compartir dans mon Bino. Ouais, ça qui passe, c'est ça qui passe, mais sauf que tu as battu. Tu as battu, il y a la réalité à mon kill. Il y a un bureau, tu as robot et un roté, tu as un pété. Le monsieur c'est déjà bon, ils allaient bon, ils tirent la péka bon, des baliwa. Et ça, la ma pauvre, tu vas botter, ma tu vas couper. Voilà. Et on a un bisogno, voilà. Et ça passe pour maman qui est quand même. Mais un moment, c'est pour évoluer pour la vie. Et c'est un courage, atambola, voilà. Ils attendent à ma mère kokaki. Bisogno sotoza ba. Bisogno soto kende quoi. Moi le bac pour la collègue na yo. Na yem c'est courage. Yango na ucho le bac courage na fiston yampanya. Courage. Nzele za pour la mutunyo so et voilà. Courage kaka toye bapeka ke biso peto bongisa lobi na biso po ata tokei batu pe ata boebaya en plus pour maman amona kazaki maman moko bien po degra batu baye o sentir que non baza na passe et faut biso pe ba jeune ototikali to bongisa ba bloko fait pe sa biso ba il faut pe sa biso ba nini ba conseil pour tout le monde ndenya ko évoluer na vie to ba ndenya ya otambela voilà. Merci beaucoup merveille en tout cas prochainement. Merci beaucoup. La commune de Bandal. Est-ce que tu as encore maman la biso Pauline Kabasele? En tout cas, tu as vu que ça m'a pas si tu en tout cas, tu as remarqué vraiment que c'est surtout bazar en moto. Dieu a payé, Dieu a récupéré. Donc voilà, ils ont passé. Mais il faut que tu accepter fatalité surtout pour la famille. Il faut accepter en haut pour vivre sans y aller l'eau. Voilà, merci beaucoup, mais je me souviens de ce que je suis Maman Pauline a moi simoko ayeba ko banda na batu azaye moi mutabatu et puis azaki boyebi kazaye maman veut parce que pépé kala satika biso déjà depuis des années ah oui. Donc aza moi simoko ayeba ko bunda ye moko et azaki mutu so azaki na moi likambo ou quoi azaki ko hésiter ko benganga te tout ça pour tout kutala to mona nae. Et donc, maman moko très digne, azaki vraiment attentif na bala nae et tout. Donc, non, on a un souvenir naming à Kitoko. Conseil ne peut pas na bala vatikali, ba orphelin. Conseil ezaka moko, hein. Conseil ezaka moko bazana bolingo entre bango. Je pense que ce bazana bolingo entre bango pour éviter makambo belé, ba déchirement et éviter makambo belé. Donc, le seul conseil ezaka bazana bolingo entre bango. Merci beaucoup. Merci. Bon.
Sans souci, groupe sans souci. VS qui en a mon nom. Les amis, les papis pour nous. Donnez le temps. Honorable Henriette Wamo. Atika, Jean Rafler Naye. Bougez.
Délégation AP Fondation, président. Nisha Tala. Quel est l'état? So